Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana. Chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission et Short News ici toujours na site nabiso EHP Media eye lisusu na banda kuna bino na ba téléphone na ba laptop na ba télévision ndenge kaka tomesana kozala na bino. Voilà, donc lelo tozongi lisusu na sujet vraiment oyo ezo ko préoccuper biso na bino ba o bozolanda biso ya bébé Grady vraiment ezo sala pasi bébé wana soki azwi intervention ekozala malamu mingi pona biso nyonso tu toyebi te lobi Grady akoki kozala nani na Congo oyo to Grady intervention na ye na Congo ezala nini donc eza nango pe obligation te oyo ezosalema eza nango kaka œuvre ya charité ndenge ezalaka po tomonaki mwana na eloko ndenge wana soki biso tozwaki temps ya kolakisa image oyo parce que biso moko d'abord tozalaki touché nango mais ntango mosusu makoki lokola ekozala mpenza te tolobaki to diffuser image oyo motu nyonso tu oyo akokutana nango oyo eko préoccupé payé akoki omeka kotia mwa loboko na poche koluka kosunga ekosala bien. Voilà, tomekaki kozwa ba détail moke na niveau ya hôpital tokendaki awa toza na ba document ya clinique universitaire de Kinshasa. Voilà, tokendaki kuna awa toza na demande d'analyse ndenge bamekaki pena ko analyser nini oyo ezosenga pe ezosenga ndenge nini na ndenge nini tosalaki pena effort ya okoma tikuna. Voilà, pour naka koluka to yeba ekoki vraiment kosenga nini na nini po makambo oyo et kende bien pe mwana wana azala intervenir. Voilà, toza lisusu na tarif na bango mwa babiloko ba détail mike oyo nyonso tu tokokaki kozwa mais ba direction eza ebele na niveau ya clinique universitaire de Kinshasa. Alors batu mususu bazalaki prêt ya opesa ba analyse to kopesa nini ndenge koyi kosala kuna côté opératoire bamekai kosola na biso, côté anesthésie bamekai kosola na biso, na côté ya ba infirmier babiloko wana nyonso tu ba détail wana nyonso tu ezo sar et quelque pona intervention wana esalema po mwana wana akoma abonné difforme abanda osala salité na ye na voie normale donc elongwa na système ndenge bapasola awa yango tozwaki lisusu temps ya kosolola na mama na ye amekai ko adresser message moko epa ya bino nyonso tu oyo bozwaka temps ya kolanda biso tomekana kolanda intervention ya mama na ye oyo mama alobaki na tina likambo oyo bongo tozonga tout juste après. Merci. Mbote na bino batata na bamama na bayaya oyo bazolanda na pokwa lelo ezali ngai mama ya Grady Alliance nde na yo kozonga susu na pokwa lelo po bomona ngai susu po na ka oyo ya liboso wana oyo lekaka wana nde yango siko na ye lisusu po bosunga nga kaka botala pasi oyo eza epa mwana Grady oyo pardon botika ngai te ne premier tour tana kendaki nde babangi kopesa nga po ya $3000 wana ntango nazali kokende susu biso mibale na Grady nde batali muta kosunga ngai aza te nde baye kokita siko na $2000 na $2000 wana pe eza pe kaka kote ya opération kaka mais kaya ba anesthésie kaya ba wana mususu wana bapesi nga futa ta prix na bandesu nde nazongaki susu na campus nde bapesaki ngai montant ya $2000 mais na $2000 wana nazomona lisusu te ebande na mutu te makolo te na kobanda ngo ndenge nini yango ta bapesi nga prix wana ya $2000 wana yango nde nazongi lisusu na poko ya lelo mpo nayebisa bino
ne eza na bapapie moko boye bapesaki nga kuna na hôpital bokomona ngo papa journaliste akolakisa bino wana kana nakendeki kana kaka ya opération bato opération nde bato bapesaki nga prix wana me bato baanestésiste kote mosusu bapesi nga bapris te talaka bahôpital na biso ya Kinshasa chaque bato na badepartement na bango bazokata bapris na bango na ndenge na bango sikoyo nyonso wana mpe naza mpe ata na eloko te na moma oyo na nde na oloba boye nazolala susu pongi te pasi na pasi ezolekela ngai mwana kolela na kolela donc nzela na ye lisusu ekangami nango akomi kosala siko sel na nzela na bango mibali pasi mpe evimbi lisusu donc nazokoka lisusu te nazokoka te soki bosali te vraiment mwana oyo akoki kokufa na ye mpo eza pasi mpo na ngai na kokende wapi eza pasi donc azolela azotungisa ata sante na ngai mpe esesili nayebi te na kosala ndenge nini donc eza ke basala ye kaka mikolo oyo mpo nzela vraiment ekangami akomi kosala se lisusu kote ya nzela na bango mibali donc pasi wana azolela ezoswa ye azokoka te donc nanga moko mpe nazosupporte te alors yango wana sikoyo na ye lisusu na pokwa lelo mpo nayebisa bino vraiment ezosala pasi nzambe asunga kaka na ye susu mpo natayisa bino susu pasi wana alors yango wana nasengi epa na bino botika ngai te bosunga nga pardon moto nyonso akotala image oyo na pokwa lelo ata lobi oyo akotala yango ayeba na kosunga ngai na nkombo ya nzambe mpe nzambe mpe akopambola ye soki asungi ngai nzambe mpe akobakisela ye mpe makoki susu na oyo ye abakisi nzambe abatela bino mpe abatela mpe bebe na nga gradi natiki nyonso na maboko ya nzambe kaka nzambe atushe mitema na bino na pokwa lelo merci mpo na pokwa lelo napesi bino mbote. Voilà, bandeko bino moko botali image mama lobi donc biso tokomi na suka topesi mbote mingi na mama na biso Anastasie topesi mbote mingi na mama na biso Laetitia Matiti topesi mbote na GH mama na biso topesi mbote na BT mama na biso na Allemagne topesi mbote topesi mbote na Dede topesi mbote vraiment talaka Dede bambote na yo yango wana tali botalima bambote na yo yango wana tokomi na suka émission na biso topesi merci mingi na papa na biso Jean-Marie Lukelo asimbelaki biso caméra bongo na montage ekozala lisusu kaka Jean-Marie Lukelo notre papa les patriages topesi yo mbote voilà ezalaki ya bino ekibumba nde topesi famille Bumba nyonso tu mbote boza na poto epi Bumba Belinda Bumba Sandra Bumba Diana Bumba bino nyonso tu bambote na bino papa Suke bambote na yango wana Richard Bumba Atu Bumba Pepe Akundi ensemble tolobi glory be to God. Hey, ça sera plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana